maman kobuka na te yoka lisolo Maman Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino ayena bakisi oyo ezotraite batempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobukana te luka kaka Maman Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi Maman Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokoma mutu batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala la pe compte YouTube tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Na pamboli ya wenzambe lisusu na balandi nyonso ya nouvelle tendance o bozolanda ngai bipai nyonso bizwami bino ya wenzambe tata akutanisi biso yambo ete to partager na bino sujet moko ya munene pe ya kitoko pe tokotia appel en direct batu nyonso babenga lelo nana posa bobenga pona bakate bobenga pona maladi te bobenga pe pona likambo ya kokufa te kasi moko na moko abenga pona ba réaction ya église na bango po lelo tozolobela église na Nzambe ewuti wapi ezokende wapi pe tokomi wapi bolingo na yawe Nzambe tata ezala likolo to pe eumela likolo na bino na pesi bino mbote ya motuya mbote kati na nkolo na yaka pana bino pamba te soki omoni nga na pusani liboso na bino c'est que ça ne va pas na sepeli to partager eloko moko na journée to pe na mokolo to pe na ngonga oyo kolanda biso yawe Nzambe tata pambola bino nyonso apambola ba abonné ya nouvelle tendance apambola libota na Nzambe nyonso bozwi grâce to pe ngolu ya kolanda biso na batangu aboye tangu nyonso soki omoni nga na télévision ganga na ndaku makasi loba opposant ya tous les religions aye ayaka pamba te tangu ayaka na likambu moko o etali mboka na ye ngai naza lokola ba serviteur de Dieu te ya ba yongololo ya ba ngoto bobo ya ba fujibu ya ba inapara o ba ekolalisa nga naza un vrai serviteur de Dieu on a ye kolakisa peuple congolais peuple de Dieu nzela lelo boko kamwa ndenge nini na ye na nouvelle tendance oleba yamba ye na émission pa alendele mais aye na sujet aye pe koteya to pe ko édifier libota na Nzambe na fongoli déjà ba appel na ngai benga na plus 243 89 78 37 29 na lingo comme plus vite que possible 89 78
30 729 nalingi obenga koloba kombo na yo te nalingi obenga oyebisanga citation nini elekaka na kati église na bino oza mwana na kati église oza évangéliste oza diacre oza frère de l'église benganga oyebisa ngai likambo nini oyo ezopase na église na bino oyo ozosepela nango te koloba communauté te koloba kombo ya paster na bino te bomba ye kasi oyebisa ngai komini na quartier na avenue ya makambo ezoleka na église na bino landa trouble moko ekoti na miniti oyo na mboka ona kopapolela yango mpenza bato bien surtout na église c'est bien moi pasteur lité ya kanda frappe na le frappe na retour ngai nakobeta bato lolengo na papolo na nyati yo nakwesi yo okota to hôpital ebale kauki bambisi ya minene babimi vimana so okovimbana pasuka so okopasuka okosala eloko te landa motema mabe ya ndoki ebangisaka nango mwana popi te papa lutumba babengaka oya kotala ndenge bana bankola me lelo yo bakangeli yo porte yoka nkoko na yo Bill Clinton merci na souhaité to pe na pesi ba condoléances na famille ya le grand politicien ya mboka na biso na kombo ya syndicat Dokolo akufi atiki biso molimo na ye epema na kimia atako ba politicien bango na bango bayokanaka te kasi tangu likambo ezwi muninga fobo manifester yango ko souhaiter to pe ko pesa ba condoléances na famille politique ya syndicat Dokolo to tangi kombo na mate ya pamba te po aza parmi bato yo ngai pe na yebaki aza parmi bato yo ngai pe na tala na ba télévision tika libota na ye mobimba molimo na nzambe kimia na nzambe ezala likolo ya famille yango nalobaka boye mbongo ebatelaka te mapangu ebatelaka te mituka ebatelaka te batitre nyonso kokozala nango na se na moi ebatelaka te tala lelo syndicat Dokolo akei atiki mbongo atiki mapangu atiki vie politique poto yebi na se na moi oyo mutu nyonso akena ko s'incliner na makambo politique soki aza mobola suka nango azwaka mbongo ebele soki pasa mobola te seke aza deja mutu ya mbongo to abotami na famille politique ndozomona azosalela pe politique na ye malamu landa phénomène poison na kati église phénomène kobomana na kati église tala lelo place tokei tolobaki ndaku na nzambe église na nkolo famille koko boya yo bakamaradi bakoko boya yo société koko boya yo mboke koko boya yo kasi na lobaka boye esika ya kokimela esika ya kolalela c'est l'église lelo tala rapport tozwa na kati église ndeko na ngai se manifester zala libre bandeko bazali bana mboka bato boza na Belgique na Allemagne na France na États-Unis na Canada lelo naza en direct na bino bato boza précisément na Kinshasa naza en direct na bino benga citation ni eza ko se passer na kati église na bino problème nini ezoleka na kati église na bino
comportement nini ezoleka na kati ya église na bino. Ozali frère, ozali sœur, na posa obenga, opesa ba suggestion na yo, opesa ba idée na yo to contribuer pour na mboka. Lelo tozokota ba 1000 jeunes de prière, lelo tozokota ba 30 journées de prière. Tala lolengi ba musicien chrétien baza ko se comporter. Tala lelo basala nzambe baza ko se comporter. Nazobanga ba plein na bino te. Jibe mpia na sala ba plein. Weranso na sala ba plein. Et meme loko te na mboka. Lelo tozokamwa. Est-ce que ndaku na nzambe église o tozobenga église? Est-ce que c'est église en Kolo? Toi c'est église à Buzoba. Bien-aimé dans le Seigneur, na kati église kobomana. Tala lelo ba serviteur de Dieu. Bokote ya ba paye nini? Bokote ya ba paye nini? Nafana na ngana fali. Nafana na ngana wera. Nafana na ngana jibe. Lelo ki lesbienne. Batu bazo sala ngo makasi. Ce sont des chrétiens. Na kati église, okuta poison. Na kati église, okuta ba faux soda minduki bazo bomana. Na kati église, okuta koyinana. Tala lelo, dégratom de Dieu. Dégratom de Dieu. Na ebisa kabino, poison eza na kati église. Bondima kate. Na ebisa kabino, poison eza entre bango na bango. Bondima kate. Lelo boko pesa nga raison. Mwana na nzambe, oleka na télévision, ofinga ngai mutu munene, ofinga nga kizengi, ofinga nga zoba, banda deja kosenga bolimbisi. Bisika bizwa miyo. Banda kosenga bolimbisi. Na ebisaki bino, église ozomona église, eza ndaku ya massacre. Eza ndaku ya massacre. Mon frère, ma sœur, na fongoli téléphone nanga plus 243 89 78 37 à 29. Plus 243 89 78 37 à 29. Tala buzob église. Église ezo santé. Église ezo boma. Église echela mutu poison. Église ezo yina. Tokei wapi na mboka Congo. Tokei wapi na église ya Congo. Soni. Na bayebino. Soni. Tala soni otokomi nango. Soni ya munene. Wapi Bible. Wapi Yesu Kristu. Nazo kamwa. Mboka ya ndenge nini. Batu bazo sambela. Tongo midi pokwa. Batu bazo lala tolo na se. Batu bazo kene bangomba mangenyenye. Batu bazo kene bangomba luzizila. Makambo ezo chanzete. Tala ba chinois. Bato basambela kanzamba bikeko. Bato basambela kanzamba ya Buddha. Bato tofinga ka bango. Tala développement na mboka na bango. Siko ndenge nini nga na confirmer nzambo nga na sambela kazi ya solo. Nzambe ya solo toyeba ke na bilembo. Nzambe ya solo toyeba ke na citation nini. Peuple congolais. Fongola misu. Bima na kati église. Bima na kati église wana. Et église à Mabe. Mon frère, ma soeur, je suis en direct. Je suis en direct. Plus de 143. 89. 78. 37 à 29. Zamba Pambola Bao Bazobenga. Lelo Nazana Bino en direct. Je suis très content. Oui, alors Nazo Kamunga Mobile, mon frère. Bonjour. Bonjour, pasteur. Nazo Landayo en direct. Naza frère Nazaki Mokambi une église. On a limité. Église moi on entend la combote. Oui, Nazo Landayo. Na bombi combo na combo ya église. En tout cas, na Kimokambi na ngai, moi si na ngai, ayoka ki posa kobota. Oui. Na bengi papa. Oui. Dipo asunga ngai na quelque chose. Kobota maya mwana na ya mwasi le kamalamu. Oui. Alobi na ngai aza na mbongo te total dans 3 jours. Si les deux n'ont suite mais dimanche, on a joué du soleil à solo. Dimanche, pasteur na culte. Dadi na culte a kabeli mutuka. Ya sika. Nous avons beaucoup de gens à Dubaï ya sika. Et nous avons dans la katanda comme na komi na découragé, na zo kende pese ce église te. Et on a venda en tout cas makambozo le besoin ya solo na sengi na batomité malamu. Bato bala ko sambela nkolo ya solo. Makambo zoloba eza ya solo. Donc Nzambe apambola yo apakisela yo atala lobela bango eza na bosolo.
tala ngai ndenge mwasi alingaki akufa soki bato mosusu te nalingaki nasuka wapi. Merci nzambe apambola yo. Merci ndeko na ngai, que le bon Dieu te bénisse pour un message au Pessi kola mona yo. Bien-aimé dans le Seigneur, ngaye naleli ozolinga bamona mutu malamu po batie caméra po bazo filmer kasi bana na yo ya église mwasi na pasi ya kobota azolela nani akosunga ye oyebisi ye totala osoutenir ye te ti lelo pesa ye suite te ozomona. Ça c'est quelle église? Église à Vantard, église à Lolendo, bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui font un soute, au tekibo moina yo. Lelo na loba ki eza lelo. Ozolinga bato libanda ba mono malamu. Bana na oya ndaku nanu baliete. Ozolinga ba oya libanda balia. Okabi mutuka na muto okutu tanto bosambela kana yete. Bonyo kwa mana yete. Saint frère, azamo kambi. Boyo kasonyo ezoleka bakota limete. Okabeli mutuka ya sika na telo makasi. Me bano zonyo kwa mana bango. Ba frère ozokemba na bango. Na tengwa moi, na tengwa pasi. Kokoti sa bango ba jeune prière, ba jeune forcé. Mwasi na pasi akobota. Oboyi ko pesa embongo. Kasi okabi mutuka cher. Eko yebana. Bobanda ko sala malamu na bato bosofa na bango. Sony. Papa Zoba. Allô? Bonjour, Passa. Oui, bonjour mon frère. Comment on a bengi biso wapi? Papa Redi. Oui mon frère, nazo kaloba kana yo libota na nzambe na nouvelle tendance bazolanda yo. Merci Passa vraiment. En tout cas, les gens ngai pe na église on s'appellera passer na biso ngai ko tutumer mais na Delhi. Na tse vraiment la suite de to mepe na prière na yo et toucher pe kana ngai ni andina na pastor de la passer wana Dieu. Merci beaucoup mon frère Nzamba pambola yo. Et kozala pasi asalisa yo po azomona mabele na tolo na yo ezate. Azomona yo olati ba menchite. Azomona yo oza mobali lokola ye akotika yo o souffrir o kufa. Soko zalaki mwasi oza na mabele na tolo ayebaki ete mabele ya kofina yango yo wana ningaki asunga yo. Ba frère bozala très prudent na l'église bozo kamba. Bozala très prudent na l'église bozo keno sambela. Merci mon frère, nkola pamola yo. Nako papola bango mon frère. Frère na yo dumer na kati église. Abeli. Avani na kati ya ndaku. Mutu akosunga ya zate. Tala ba pasteur. Soki amoni kaka jeune fille aza pembe. Aza na tolo ebele. Ye wana ne akosunga. Na ebisaki bino sujet ya lelo ekotombukisa bana na nzambe. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Allô, pasteur, bonjour. Oui, bonjour mon frère. Comment on a bengi biso wapi? Oui, mon frère. Pambolo wana mabele na ngai. Bon, pasteur, en tout cas, ma camarade le boza la raison, la si vous avez canné na zoloba. Moi na ngai il a bien été. Nazala mogogo zanga ya kuvimba. L'île vibisirati na kati. Alors, na bengi papa, na bato nyonso tu. Ngana za mokambi na kati église. Na peta kadro kokama bana ekodi. Mentala kana na za boka kolomante. Moi zalite bosonga ngai. Papa tikingai. Mais bato mosusu oyo yakendaka atambolaka na bango asungaka bandeko na bango kopesa bango baenveloppe kopesa bango. Merci ndeko nayebi ete likambo lobi epesi ngai pasi makasi ngai mpe naza kaka mobola lokola yo biso bato tomemi verité na makambo ya nzambe mutu akosombela mutuka aza te mutu akokabelo aza te memi bato bazosepela bazoyoka nazoloba verité me bakangi mitema bakangi maboko bazoluka kaka bescro. Merci ndeko o numéro na yo bengi Numéro na yango
Ça va, nous avons enregistré numéro na yo. Merci, nous avons enregistré numéro na yo. Ceux qui n'ont moi quelque chose, ils n'ont pas soutenir yo. Nkola pambola yo. Église oyo sambela keza na commune nini? Eza na commune ya Njili. Merci beaucoup. Nkola zo la kisanga église wana kasi koloba te ndenge olobi koloba te. Merci. Tata pambola yo. Liloba na yo kolo Yesu liloba na yo ezali nzela nakokanga yango lokola mokaba na loketo liloba na yo ezali nzela yamba liloba na yo yaya Yesu liloba na yo ezali nzela osokaba na lolendo tala bato ofandaka na bango osali na bango 18 ya pasi osali na bango 12 ya pasi osali na bango 20 ya pasi mukolo nini okabela bango mutuka ekabeli wana na confiance nango te ekabeli ya lolendo na confiance nango te tala frère azolela aza mobeti drum akambaka bana ekodim opesa ye ba service ebele na église. Mon frère nazo yamba yo. Rappelez lisusu. Bapele zo kota na désordre. Kasi tela souffrance. L'église anjili boyo kangayi. L'église anjili boyo kangayi. Frère ou abengi asambela na église anjili. Asali 18 ans. Asali 22 ans. Akoli. Ayaki na église na yo. Ayaki na musala na yo. Na âge ya 30 ans. Les lois sont à 38 ans. Ayaki na 20 ans. Les lois sont à 40 ans. Ayaki na 25 ans. Les lois sont à 45 ans. Moukoloni no kokabele ketch. Moukoloni no kabele jeep. Kaka batwa libanda. Papa, quel genre ya bonzambe? On a su conviction. Conviction ya fuati. Conviction ya nyei. Conviction ya buzoba. Mon frère, Olina Fingo Makambo Salité. Quelle conviction? Quelle conviction? Quelle conviction? Tant ça peut dans la conviction. Ça la capé ou na conviction. Osomona. Tala modèle batu bazolela. Église au pesi batu pasi. Oui, papa nazolanda yo. Comment na no bengi wapi? Merci pasa na fani na yolo alors émission no c'est pasa na éviter papa c'est bon bazo kosona donc quand tu l'église là bango to tika na biso kosambela mo en tout cas éviter na bana ko benga la pasa numéro de lekati. Merci mon frère, très bien réfléchi. Na lingis ko quand appel na yo na lancer message na télévision. Merci pasa, merci vraiment en tout cas numéro na ka na mo jalouse ma pasa. Donc la ko pasa na biso. Maxime de Konanga Nkola Pambola yo. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui ont mon église moko, bakambi bazo yo kanate, ba responsable ya l'église bazo yo kanate, et église eza démoniaque, et église abandoki, et église akokota te. Tala frère auti ko benga. Quand la pomme le frère atteint ebi comme na yote na linga ba frère la sagesse siboye ko kota na église wana te ko vona na bante mon frère okokufa te ngana sala 10 ans na kenaka te église mon côté na kufa est-ce que tant to bota maka na église to kuta ngona mokili to kotika ngona mokili soki omoni église wana eza clarité mon frère ma sœur bima osambela te eloko ekochange mpenza te boni boyeko pourkoi bino bozolinga boblake na bato nana mposa basi mibale babenga mpona kata mateya des jeunes filles nana mposa bana basi mibale babenga mpona kata sikoyo mateya basali ya nzambe bakomi na justice basali ya nzambe bakomi na tribunal
basala nzambe koswana, basala nzambe na minduki, basala nzambe na bafaux soda. Eh, bien aimé dans le Seigneur, oyo mboka nenge nini, mboka bazoba to mboka bakizengi, quel genre d'église? Quel genre d'église? Allô? Oui, pasteur, bonjour. Oui, bonjour ma sœur. Comment on a bengi biso wapi? Mon frère, je t'appelle à partir de Belgique, la Liège. Oui. Ah, frère. Oui, bon, par rapport à ma cambo za côté na kolanda yo. Mhm. Bon, ngai mona na ngai azana 17 ans. Oui, mon frère. Na mokambi moko ba frère na Kinshasa po bazana Selemba. Na yebiso na l'église bayaka wana na Kasavubu, alors moi naza komona na te. Tala passion jubiso ba confinement na kita Congo na sala nini famille baza koluka bakambi o baza kokamba mona na église. Veillez ezate eloko ezali te. Tokende na justice to sala nini. Yo za pasteur, est-ce que makambo eza kosalama na Congo za komona yango malamu ndeko na ngai? Merci mon frère. Tango lobi esalinga yi pasi lokola moboti. Atako naza na bana te, atako naza na mwasi te, kasi ndengo lobi ete mwana opesaki ye na bakambi église bakamba ye kino lelo mwana azomona na te. C'est-à-dire oningo yebisanga ke mosala nzamba akimi na mwana. Kombo na ye Gladys. Alors aza mwasi azalaki na mwa baproblème kotambola basambelela ye mpo likolo bande kovimba, mais mona aza komona na te place ezali te, telefone ezali koleka te, bafrère toyebi te soki ezoleka makambo nini na église, bafamille bandeko baza kokende kuna bakotisaki priere yango toyebi te ya modele nini ndeko na ngai. Mpona nini bino bozo kosambwisa makambo ya nzambe boye bapaster église, mpona nini bakambi baza kobebisa lokumu na nzambe boye? En tout cas, nasengi na yo sambela mpona ngai, sambela mpona mwana na ngai, ozoyo koyoka, naza koyoka bien te kosala nga to na baconfinement bakotisi biso banda lobi batomoti sikoyo moye tobima eza te. Metala siko pasi naza nango na kosala nini mpona mwana? Merci. nazokoka koloba te, nzambe abatela yo sambela mpona ngai. Merci mon frère. Kola pambola yo. Ndeko uti ko benga ngai sikoyo pona problème ya mwana na yo. Église yibi mwana. Église kimisi mwana ndaku. Église viole mwana. Église. Église robeta prison Mon frère. Tinda ba faux soda ba boma mosala nzambe wana. Nga mutu na yebisi yo. Soko yoke oyebi bandako nganga. Kotela ye bandako nganga. Soko za mukongo kotela ye bandako nganga ya Mbensenke. Soko za mutu bandundu kotela ye bandako nganga ya bapende. Soko za muluba beta ye kake, beta ye kansona. Soko za mungala beta ye liboto. Nzambe na ngai. Tala ba problème eza na kati église. Tala ba problème eza na kati église. Kola pambola ba nyonso bolandi biso. Nalobaki lelo photo solo la phénomène poison. Nalobaki lelo photo solo la nabino. Lelo église comme ça batu bababa. Église lobaka na buzoba. Na salité. Batu bafana kinya bayoka. Chiti ya Congo. Chiti ya Congo. C'est l'église. C'est l'église. Chiti ya Congo. C'est l'église. Tala ba frère nenge bazolela. Tala ba ndeko mibali nenge bazolela. Est-ce que botenaka konta biloko bozo sala? Mutu akoyana mwasi na église. Abimi maboko pamba. Église botolie mwasi. Ba pasteur, ba évangéliste, ba archipak. Merci Nabino. Appelle à souka yango mutu abenga lisusu te. Oui.
Oui, bonjour mon frère. Nazo monaka mibali na mibali basi baza wapi? Allô, parce que on a niveau à Londres. Merci papa na Londres. Kola pambola bino nyonso na Londres na ba confinement. Comment on a fait Trésor? Oui mon frère Trésor. Nala bosengo obetanga a passer un message pour le côté église. Message pour ça batu. Merci beaucoup. Oui, betanga wa mbata. Kola pambola yo pona likambo zalaki nango posa koloba merci. Merci pour ça. Confondez likambo te po omoni appel eza direct koza na crédit obenga poko sa likambo. Soki okosi nzamba ko pinir yo. Kasi soki ozokosa te nzamba ko kotelo pa ko bundela yo. Tala frère azolela. Lokute koti na kati église. Kimuibe koti na kati église. Biloko abongo esa kitoko te. Olaninga na Belgique, olaninga na Londres, olaninga na Allemagne. Les amis des pasteurs lité à Kanda Angola, Luanda, Tata Pambola Bino. Les amis des pasteurs lité à Kanda, Turquie, Tata Pambola Bino. Edgar Business, Kola Pambola yo. Onseni Saïdi, Kola Pambola yo. Kola Pambola Ose Kulukulu. Bon anniversaire. Na Kervin Kambaji. Elikia Christian Kambaji Kola Pambola yo. Kola Pambola bana na nyonso bazali bana mboka. Héritier mpaka na kati États-Unis. 7500 gigas. PC loko zwe loko Kola Pambola yo. Kola Pambola le boss Jacques Sobanoka. Na États-Unis. Kola Pambola mon frère. Kola Pambola ba o nyonso bazo soutenir. A Pambola José Ngiama. Bisika bizwa miyo. Mwana mayele soda poto FARDC. Kola Pambola José Bisika bizwa miyo. Kola Pambola Pambola bino nyonso. Pona ba suggestion, pona ba problème na bino. Bo continuer ko benga katangu na chapel direct. Bimisa biloko. Moi si mon kwa benga na France. Alobi papa. Mosala nzamba alobi na ba problème. Faut a délivrer ngai. Délivrance ngo akeko louer flat. Akontisinga na chambre. Alobi na longola bilamba nyonso. Natika la bolumu nenge babota ngai. Quel genre ya délivrance? Na film ya Yesu totala. Na Bible on aza nango. Omona wapi Yesu a délivré mutu mutakala. Wane eza délivrance te. Bondima kite. Basali nzambe. Bomoni. Bana na bino bazolela. Bokabakate. Ba professeur nyonso. Ba diaspora boya. Oya ko yate. Ako comme esclave na mboka. Nanya comme esclave. Papa. Vie sociale nini yo cheli batu. Eloko nini yo bongisi pona batu. Oye bisa batu ba konzonga na mboka pasi. Na mboka enzala. Yo yebi po bakende ba poto wana. Combien de jeunes prières à sala po comme na poto. Lelo kene mangengenge. Kene luzizila. Batu bazo banga maladi eza na poto ti ya corona. Batu bazo lela kaka nzambe. Bimisanga mboko yo. Yesu. Bimisanga mboko yo. Bazo banga te kuna maladi ezali. Souci bakima mboka. Yo prophète. Prophète de la nation. Archipac. Archibishop. Évangéliste. Chaîne à télévision. Chaîne à YouTube. Mbongo. Bajipi. Mapangu. Mituka. Et comme ça bilobela. Diaspora bago baye yo. Diaspora bago baye yo. Et puis si babaye yo. Racheter. Senga bolimbisi. Siko lelo. Tozo kene na tribunal. Poison. Moko leki na télévision. Asali conférence de presse. Il y a poisonnement. Oh, balobi ye mutachela ye poison. Où est l'église de Dieu? Où est l'église de réveil? Vous les responsables de l'église. Il y a Dodo. Il y a Sony. Il y a Denis. Bino ba responsable de l'église. Bozo lobanini. T'as la poison. Lelo papa walesa. Na papa kakenza. Bazo welana. Phénomène poison. Tangu na lobaka. Poison eza na kati église. Bo croyaka na ngai te.
Tant na lobaka ba faux soda dans l'église bokuroyaka na ngai te. Tant na lobaka ba kuluna na kati église bokuroya na ngai te. Ba responsable église ba ebisi bana na bango ba koma ko menacer na téléphone. Na komi menacer na téléphone ba ebisi nga tambola likolo. Tambola likolo papa ngana tambola likolo na mboko yo. Yo someli nga avion, opesi nga passeport, obeti visa, osomeli nga billet, kotambola likolo ezaka na ba condition. Mon frère, yaka lisuko loba tambola likolo, na buka yo kingo wana, na buka yo lokolo na kakato, yo ebingo na mboko. Vous voulez qu'à faire les gens? Et comme il y a mon frère, na fingo makambo ya salité, impoli ketiyé. Plus 243, 89, 78, 37 à 29. Enseigne Saïdi. Na kati Istanbul, tata pa molokuna na Turquie. Merci.